Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Merci beaucoup. Vraiment, de Tolobara que na Congo sengi toza na bolingo. Bolingo nde ereni na mitema na biso ba congolais. C'est ça est important. Mais ceux qui toujours luka Congo et Tongama. Ceux qui toujours luka Congo et comme la France. Mais ceux qui na mitema biso to na bolingo te biso ba congolais. En tout cas, au marché te pe mboge ko Tongama te. Mais ceux to lingi mboge Tongama. Alors, il faut premièrement biso ba congolais to lingana. Na mitema ovani nanda ko tala marché avec lobi pour ming système a poto ya rabon tanoko elamba mabebo est-ce que si o tindela marché avec elamba est-ce que si o tindela Dari Diwanté sobi te Dari Diwanté sa caméraman na marché avec azana basket a bien tena tindele mais yo préféré ochola et alors ozoluka Congo etongama passe tolinga na mitema amour vrai. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News de Stars, le News des Stars, dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple. Là, La Voix du Peuple, c'est nous. Je pense directement à Vincent Louisi. Et pourquoi pas à Dari Diwanté, ça le caméraman sérieux, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, comme je dis, à chaque fois. Moi c'est Marchevêque Mbedi 10 à match la racine pivotante. Merci Nabino Nyonso, merci surtout à tous les abonnés et surtout aussi à tous les téléspectateurs qui sont branchés en ce moment pour suivre cette émission. En tout cas, on a pu tout bambote na lingarabino puis on continue toujours au lingabino. Pourquoi pas? On a salué encore mon ami, mon confrère, qui est ici, l'Intello et surtout à tous mes confrères au Tubalinganga, Ifipan, Master Nangai, Mike Lokamba, Master Nangai, quoi. Merci beaucoup, na Pesibino Pembote, place Bozali, Tozana ministre d'ambiance, Dinara, Pony. Ouais, ça va, Nangolo Nzambe, ça va. Kala mabi mtu mwana souti on appelle na bunga parce que boulot zaki matru ebiga to yaki wingi et c'est une photo concentrée d'abord formidable album simbi kangi monde entier partout yongo c'est que tout mwana mwana troté quoi mais ça linga plaisir no quitter na palin quoi mode palin oui bien ça là moi malili ce na yo santa kanji na MBJDT. Il y a solo. Ouais, na santara moi qui d'été katina yo vraiment. Na habité. Vinangai. Vinanga voilà, vinangai donc ça non gravité. Donc vinanga. Déranger était ce bito banana silicoti. Non, ils ont évron na salati. Ils ont bleu on des pertes na bongam na clair bon. To comprends que toi na dinara. Bengelanga mama leki yenga remplaça mama akamwati soki azangi mwana bolingo yango esili valeur non bomonanga zoba te ndenge nazolela ya niki mortel l'amour ekangi sénateur ministre président ekangi mabuki ya niki mortel bienvenu bianco Oseko ya Noël bondela ya zonga Micho Betty Matumona Nicole Bosombe Micho on a yavandabi Dinara les ministres d'ambiance ce qu'on a formidable on commence qu'on doyen de la faculté nani doyen de la faculté formidable voilà on a baptisé par Imo doyen de la faculté c'est-à-dire doyen de la faculté na côté à champ na omena boulot na bini maramongi kendaka na yebi comment fona accompagner nini o wenge pesinga nini ce qu'on a ko sala pona wenge alors batu misuba na moi qui dit bati ngasko ta ke doyen na yebi ke temona nduli kendaka ba faut kozala ka présent faut tout moi na ramona na bat na archevêque yebi ngale una parler c'est mo de surprise bimi na pena una douche otaka na bimi na ba babouche to na ketch yango na ba babouche to na ça boulot parce qu'il y a boulot là oui voilà et ça lingam na plaisir non honorer nga quand même tu bimeli au prisque quand même ou accepter de travailler boulot
Ils ont ça la promotion yango lo to sali faut que tu pousser yango qui est toujours en avant parce que malgré tout ba démon bazan na bango bata ba kadia mais biso formidable dès que déjà monde on a biso que des voitures mais avant tout kende to kota na formidable to vanda dinara bandi musique comment dinara bandi musique ndeka muto banda ndule ngana bandi musique na église quand j'étais petit na ndo boule même pas que ngana ça musique na vie moi ndio tu sais penser à bolo bete ndule ngasko penser na ngeza beaucoup plus nazala soldat, nazala docteur, n'a trois choses et puis nazala mécanicien généraliste parce que mon père fit un technicien en fait. Voilà. Azali homme d'affaires mais azali technicien. On doit bouler biloko wana. Bref, année que nanchi qui peut en option de bosser na ça on a comment na 3e des humanités, na sala scientifique jusqu'à 4e des humanités, néotique scientifique na qu'est-ce que na mécanique générale na que ista na que ça la mécanique appliquée. Mais sauf que na botem na kata kimbangiste na yembi na GTK na yembi na dirigeant na Betty Fleet na sali scouts na kata kimbangiste et puis na ketanga na internat tana kena internat na kenda kuta orchestre meki na kata internat ya mwana dei na comme directeur de l'internat yem ta soki parana biso tant to na kata internat kata ba dortoir voilà yem ta soki parana biso makambuta mwana na kata orchestre ni na intégrer orchestre na mais na betara ndula ngote na kata ngana za musicien mona bandenge mono ya loyenge kaka ito na kuzunga kin na kata nchiki to notanga na masa on pa bigenga na yemba ezaki orchestre grand na bango bina kasa vubu na lungwangi na kenaka une fois na orchestre on peut kufina na fin na ngande bango babande so orchestre JDT jumo na ok na ngai city na ok ne ista to kuté na ba Birmanie oté ya nga na travail pas JDT adresse à personne adresse ni na kenapa pas ko pas JDT na bandi bon au début ce n'était pas facile mais na meke ko battre na ezaki facile tango bezaki facilité ba ko embaté ou bien te biga musique ezaka accompagner na makambo belé netse lamba ou bien lamba ezalaki te ou bien nini ezaki na difficulté no ezaki ko kota olata ezaki na soni parce que kota olata na ezaki na makambo tu ngana ko déjà propre na za déjà na basi ba boso na ezaki bizana na basi beli boso na ngibika so botena grande sœur mère atika me ba sœur bazo ko relève beaucoup na tibana bango longa ba grande sœur ba kolisinga donc mère akenda oteka to tika na ba sœur do ba kipa kota propriété de l'autre mais ezaki que milieu musical vraiment na frontière en côté alors ba musicien kenda okuta na bandal watu répéter ba côté ba kimbanza wana ba yebana ka bana bangiengi bana bakasa ba bandal ba kitambo donc ba bete na ba orchestre ba yebana ka déjà songa na yebana ni ba saka improvisation te kuna to noyimba ka banzema ba wenge anga ba souci anga ba penser to noyimba banzema ba wenge mais ko beta ce que ndule ba ja wana na beta ngote non mais bato bazimba bwindeni bazo improviser bwindeni e bande olikela na ko zema étranger kat na bango ngapi na commencer force ko ba créer ke loko ndeni ba yemba na musique bango parce que na ndema na musique autant na ba sepila nga ngato na moni bonga na tiki na kenanga bater na biso mo be kiyo mbonda na ebikira micho na Luanda kuma na Angola ala nanga jour monga na mais ba no sa test kinino ba metuduka ko tidu na luka ngana ngamde no yemba bakamote bato luka ngande na quel isusu ndesiko na komo travailler type ba massa na kuta na jusqu'au na comme mir ba massa na kuta na orchestre bazaki sauter c'était prévu à Jackie ba to beta album na bango ya miracle wana oui parce que c'était prévu en décembre 2005 pour que to kota 2006 to beta na Grand Hôtel ya Jackie au sala ya Jackie ayete bana mayaji de tama na été ba lungwe na bango sko biso to tika sko kolendi sa sko orchestre le tika ko ba doit tu es comme 3 personnes 4 personnes et me des chanter beau répéter na demain et me guitariste mon orchestre mawa tant que ba Jackie azoya ndé ba ye to continuer ma solo ndé na bundi tango ba Jackie so yeso yeso facilité kuna yeso combattre des gars na bundi na ko mettre tango ba combattre nini tango ya Jackie moko te combattre parce que quand je zala kiti pourtant ya Jackie tu na bandal et comme ça faut répéter dans ma campagne ba pesa adresse pas Gelor dernier ba Jackie ba ya ba kabula adresse nga ba pesi nga iti mais tu se répète na makanga mais répond ma place o te ba comme bomba ko ya monsieur bo PCT bo yebisa iti net bi ka ndeza tricage wana ti ya monga ko pesa nga adresse na kindape na comment travailler maintenant na kinde bando sanga tu balinga nga kakati sikumo wando mitu na te balinga wote pona ni batu balinga te pour so ke mbo batu na ko te batu mongo boya nati ba qualifier te ya Jackie te ke mukolo otala na liso ki mukolo ba comment sona vina maboki ma bonneige pe chona na belle voix mais tout sikirita
via compagnie ya tricage ekotaki na bosse tie okoma jour moko boye toyema nzembo moko boye nesa kene na yembo ka Canada koluka mbongo ya villa te miami te oyo ka Ness Makiadi koluka bola la commère ba blog mo bongo limbisa mabe na ngai manso ba kia comme de no compliqué ba ya ba ko yemba ngote Jackie sko absina ya oyema no kero tana koti na yembi kero mbala mongo fait mission moto na contrat lobi na belimba mo liboma je te dis la vérité avec moi la ba selimba ba kota ba wendi j'ai non comme les ak énergie son na bosanité à bouger la tête. T'as un contrat mbala mo lobi na ngabeli maman liboma. Parce que c'est rien comme ma camos antique oui bilo comme mystique ça. C'est-à-dire que tant ngolo ba au contraire abeli liboma, c'est-à-dire que oui ya kipenza. Tenga na équipe mettre que mon nzambe. Bango siko bakindeki na monde bakota akotaka. Voilà. Et c'est ce que t'as un contrat no resimbi souti. Ni ne gagne pas JDT molopo. Na gagné déjà maîtrise à boulot, t'en as aidé nous il a maîtrise à boulot. Donc ménage qui na gardé moi ebeli. Na zuma esprit parce qu'à tout moment on doit soigner ya na odibisanga tanga na wenge za kiboye au même sto beta libon bat musomo ba 5 vocal ngana zuka 2 vocal mais sur bimi ngana banda ça section na 2 vocal après venir le petit sali ba orchestre bat muso ba privilégié bango kuna bazala ba yoka bango te ngalo bat ba yoka nga vient on opesanga déjà esprit en tout cas na bénéfice et pas chaque bien na singa ke vraiment ba merci tant na équipe sous wenge na ko moment na makamu susu mais ya muso na raisonner chaque bien le moko boui na regarder yango yango pesanga pe foi. Est-ce que tu vois que ya Jackie ça modèle na yo? Oui. Mais apparemment de tout le monde. Mais là na modèle belé mais Jackie vraiment un modèle. T'es bon, on a bien ngana doute pas et l'obéli na yo déjà bon tu dois comprendre déjà que non Dinara vendre na Jackie. Oui, au senti que qui pas popi sali, on a moi qui pas popi mo boye na koloba na kokanga mana nzoto. Ndoki bala mbali magaka. Ouais, tu fais ce mot de place à Sali. Est-ce que Rosa les plaisir avant de kende na côté na formidable. Oui, tu vanda wana, moi il faut tout bandater parce que tu vas comprendre qui est Dinara ba ba ya outre parce que le peuple doit comprendre que Dinara outi na bo kesse belé té. Ouais. Nengo expliquer ce ngana bina retenir sur le que bo kesse o ya bato ba yebani, ezaka bi ba. Ya Jackie et puis Power Ranson. En tobi que non, ils appellent important bah tu vas comprendre bino ba yeba bino boy. Poto bloquer place wana et alors ngana olinga molo moi Jackie ça la bien. Bolingo nanga boni osalinga bongo pourquoi otiki nga na monda misère nga moko sima lopango utambiansi bengaki yo tikala na yo kotelenga na ndeti kai na ye bolinga jojo pourquoi etroublanga bongo boni esali filme na nzoto nanga histoire vraie nga na kotuna na mama nga yebisa ngai libale loko nini nga na pasi ya kobota na bombela yo mama ke jojo bala na quartier nyonso nga na esperaki na libala o vanity palme ojino jojo jojo ngondai ezalaka bongo yokamawa jojo jojo ngondai ezalaka bongo omonio oh, jojo imele ngonda mwana mabe ozwa kinga ndeti kaka touche jouer soki bien avant na yebaki. Merci beaucoup. Na raisonner sur la table de mon avis. Serge Palmier ya kotala mwana bota minelonga jojo ngona utati ngade makaka présence na ye Willy kosi soki na yokaki kolela nanga nita baben kutwaleli Alberto Mbala katika elne na temongo Anissa ba fossette. Est-ce que ouais JDT to JDT? Est-ce que ça JDT to JDT? Soyez ba côté na kata chambre so wana JDT ko boy. TV là moi que moi mis film parce que mélancolique et qui trop. Mais raison c'est on noyer mais à deux fois ba tu ba monaka il faut chanter à l'époque. C'est parce que ba yeba. Mais lelo ba tu va comment comprendre que c'est un chanteur mélancolique. Quand tu vas comprendre en fait il y a Jackie il y a Jackie Mbaka de danger na El Paris.
ntango ayimaka nzembo oyo motema etondi na mauta yo kenda anga natikala na nga bwange na moleli mawa na nga bazinge ekosila te bolingo na biso ayemba danjimaka da grand chanteur yomo le roi de la forêt apesaka confiance akomprendre que non aza grand chanteur yango ntango ayaka mobembo tala ndenge nakei koluka la vie mobembo natiki yanga bolingo na pale na beleli yo tometana kokabola ba bolingo abetaka bango na déjà eloko oui sans faute tout le monde tombé yango le roi de la foi banda obele toujours j'étais mignon garçon la récupère voine pesela qui donc na mélancolique à danger yango moni ke couleur ba va oyera est-ce que ba caprice ya JDT Molo pesa facile bon c'est un monsieur trop réservé. Ben oui, toi c'est réservé parce qu'elle n'a pas causé toujours respectueux quoi, voilà. C'est pareil avec le roi de la forêt. Moi, n'importe quoi, le roi de la forêt. Est-ce qu'elle répond à Rabango? Comme on dit, on répond imbécile par un silence. Voilà. Mais oui, même tout le monde qui est tu comprends. Moi, na liboso, moi na liboso qui manda ko boy kenda. Oh ya misa to moi mala moto saka igwe nzamba ko chelo bo. To yeba ngo bien que ya misa to babaka JDT Molo. Mais c'est-à-dire que apparemment tout le monde a le roi JDT Molo et puis na le roi de la forêt Garda. Mais oui. Communément, il y a bien entre bango. Il faut la bonne. Et alors comment nous sommes des humains. Et alors comment soldat JDT tant de JDT Molo et pas ouais. Ça on a des problèmes ici. On a un problème ici. Bon les rois de la forêt na maripondé ni roi marqué à sous maison mais cela veut dire que non nga ba kotinda ngai ti d'abord ngino ba ki relation les rois de la forêt na JDT Molo parce que JDT sans aza vie aza bien instruit bien élevé bien encadré ayebi ko respecter batman biso travailler ne jamais bon na habité na rasuna Jacques mais n'tika moi jamais Jacques tika ko finga mi c'est mon ami sunanga n'tika moi tika insulté n'est l'autre la finga ba mi na habité mais Jacques te tangi peut-être n'est l'autre là Jacques aza bien instruit il y a un qui a respecter les rois de la forêt bi que to kaboy na musala mais venanga petit na respecter tout le monde c'est pareil avec les rois de la forêt depuis dans les rois de la forêt na moi les rois de la forêt pas fini monter au tcha mutu mal à l'aise non et ça cause ça faut garder bonne relation tous ça battu ouais lobby to yebiti au une futur zo réserver les biso il y a moi qui exemple à suivre na respecter Jacques c'est pas seul on a manqué à Jacques le roi de la forêt comme moi ah utakutukuna mais dérangeaté quand même t'es dérangeaté parce que il y a Jacques à na poto bref on est sûr qu'il y a Jacques to ba ya fa na poto là parce que fa na kin musique beta manakin na moni que faut na ça la carrière oyo faut na ça la pour na vie nanga je crois bien qu'il y a peut côté ça CP là nini oyo yo siko to kota la maison mère nini oyo comprendre na maison mère on a carrière musicale na yo okuta na ngote tu on a comprendre la maison mère faut ça la vraiment musicien tant to bi musicien oui tant zo apparaître faut pas comprendre que musicien maison mère apparaître faut ça propre faut ça élégant faut ça na esprit cause la razala boui parce que tu rappelles même le roi de la forêt leader des leaders puisque tu as leader tous les gens leader ba ça ba orchestre ya moi musicien so linga na winga ki sa orchestre pe moi connais peso simbela a comprendre na winga na bénéficier belé kune pas Jacques tu wana oyimba muki mais tu wana obina tu donc on oyimba ebele to bina muki na winga siko nazo yimba ebele to zo bina ebele condition physique faisala donc sentaki que tu as une retard na danse oui na une retard na danse makasi vraiment une retard makasi na danse chant ils allaient qui mena danse na une retard alors winga d'abord ils a danse tant to ya na spectacle moi so c'est ba Jacques ozonga ba Bercy au monde ba double zénith ba zaki toujours orchestre une performance le roi winga musique maison mère zaki ti yo mi ba misa winga toujours taille on a absolument une taille beau taille poto sota ka to sala tout dans la leader on a toujours yama anjulu raté l'injulu pas formidable pas formidable toujours taille sur comme misa winga qui sala pone na lo boyo na nenga winga na maison mère pas formidable na cheve kazala mutu boy siko bino bolinga c'est la vérité comme Seigneur Jésus-Christ disait la vérité je vous le dis pas la vérité c'est la vérité oui baza batu oh en tout cas photo bois clairement ba fleur le roi de la forêt papa formidable c'est ça depuis ce tobi non depuis les années 87 comme ça tilelo depuis mon lolo tilelo ba maintenir succès ona na succès marambutu ce n'est pas facile ce n'est pas facile en tout cas bravo nae en tout cas tu continues formidable
est-ce que tu as formidable ndambo pas dinar formidable ndambo bolingo eza na facture te nzambe apesa na moto fele mobola to riche yo nyokoli nzoto yokomi lisusu konyokola molimo kozwa nga esclave na yo mpo nalingaka yo mpo lebindu bapesaka préavis na locataire jamais na bayer susi nga singa na kingo mama wowowo edembeki nga na nzete nagangi oseku nania koyokanga ta mawa bato nyonso contre nga nasali nini anga pauvre malheureuse oyo eza nzembo ya café rom esclave ya bolingo place nasali vocal siko vocal nasala eza nini Tu savais, Paul Ebindou, vraiment c'est toi mon ange. Bazo betanga na miso no atama wate. Pati bilele ilongo, if dore beauté d'argent. Mama, mama bako selinga makambo. Beti matumona kakapo ya boya ngai. Nana bondele la ngai, badega shengene. Trésor bozalo bakati, nana leli selingai. Dorothy mafuta on a bêti na formidable est-ce que on a que JDT kate ah non la ga JDT d'être sur dans parler boni ce na ko sebo bisanga mais ngana wana ga JDT ce qu'on a deuxième volume dans son vocal mon ndima kakoleza ke yo mokolo bakina ngana zala patient que bolingo ekoyela ngai au moment porté lelo love komi kosuka en queue de poisson maboke malbonèche nene wechi liza ebala mardo aye dudu kusesuka naomi midor si amulex bossa bedachour. Oui, ça a deuxième volume, les traits sont merci beaucoup. Navigue, ça a plaisir. Na JP Bati qui le dieu des lions. JP Bati qui le dieu des lions. Ce que ça fait plaisir, c'est qu'on a dédié locaux et pas ya petit tiers propre yo yebissière na biso na kati à Paris. Ninel la Victoria la bourgeoise balobi, la femme en espèce, la femme en héros. Hein? Wala mère. Ti wana basero ba soutenir ngai. Wana basero ba soutenir ngai. Baza ibele, baza ba Nadine Baruti, la Lyon balobi Nadine Baruti. Malbonège. Les planificateurs le V6. Oji c'est nani. Do wa ngomba JDT mulope do wa et pas na yo pe otika gete utine bana la JDT mulope mais oji c'est asa nani. Asa le V6 les planificateurs im ta planifier marambutu. Si le planifier marambutu ana misisa. Asa misisa yem to misisa dinara na ndenge ya G. Ntapela makara liboso ya vie. Jeep na liboso na kana ngowinge. Là yeti le planificateur. Asa na pays. Il y a dans la France. Mon apote à tango, il y a que poto na ba 70. Les planificateurs maboke malbonège. Croquet rare. Le V6. Ce que tant moni bon mon papa dit beaucoup les grands conseils dans les mains. Il y a moi qui dinara toujours stabilité parce que na ba à Paris. Maboke malbonège à Paris. Papa dit beaucoup en France mais na kata lema côté mon avenir na bienvenue bianco. Juste comme ça côté mon massa na kandi tu sais vos sons pas mobala mbinga mande fa pembe na kata panama. Merci beaucoup bah tout cas biso to chance te na bata Paris biso ga mo chance mingi na Lyon te biso ga chance na Lyon mais ko qui ne peut Bordeaux pas Mariette ba dégâts Schengen te biso ga Lyon te même ba dégâts Lyon non mon na JP Batiki mais ba dégâts Schengen nga zo ko ba ko luka incontournable ba dégâts Schengen Mariette ba dégâts Schengen ça na chance à Londres. Londres est-ce que kuna mboka ba betima to mona masikota no tala wana nzambe na bongo Londres wana nani wana sus ngana ba ngaza ba Yannick immortel c'est là c'est champion Gauthier l'homme le plus puissant de la planète l'homme le plus puissant de la planète Gauthier Bele ça penche à trop de billets de valeur plus que la banque centrale de la Londres on a baliaka betima to mona ebisa ngai kuna baliaka livre est-ce que Gauthier Bele est-ce que livre nenga westernio na nenge ke widi na o ma tango cha Gauthier Bele na cha Gauthier Bele ye abila mbate o atindole lambate siko Gauthier Bele ngai siko na santé siko western on a acha réservoir plein nenge ya formidable ni ona biga so na lo Gauthier Bele funa cha misapi boy Gauthier Bele balinga marche avec boyeti Gauthier Bele bon merci beaucoup formidable na kata formidable on a
nini oyo trouvé l'album ya formidable ou ezala te na album En tout cas ezala te c'est trop dire mais moni wenge beta album ba génération za na ba ya na ba wenge na episode deux choses faut retenir puis bato ba retenir depuis wenge ezala wenge album ya makasi ezala bon ki buisam pipa tous les deux volumes et le qui non sola bien hein? Na ebiso album ya makasi sola bien zaki album ya liboso non album c'est intervention rapide sola bien zaki bien banzembo ya bien mais album ya makasi o eza injulukable titre le banzembo donc ba na première titre so tina 30e titre nango tous les deux volumes ici la posato oyo ba mère album préparant moi bana ko préparant bana ko annoncer depuis kala oyo ba tafe katanga oyo ba nzembe be ba didi ki non belebele na kati wana voilà ba blandini pembe oyo ka ngao na profiter na pesa pe na Monica Coca-Cola na kata Belgique mère nanga dona Monica joyeux anniversaire de Dorothée Mafuta ici là jamais génération liboso ya génération qui makasi trop yemba danger et bundila wenge bazaki ba guerrier parce que génération na ba génération to leka après j'ai une première génération ils avaient ba génération ya tremplé kaka parce que génération makasi c'est quoi génération bino ndimara génération ali bosso génération liboso ya makasi génération ya ba Ferregola génération ba Jackie ba Serge Mabiala oui na kibusa pipa basuka yiwana basuka na kibusa pipa non basuka na lakelele yana bi oui ba ya place ba lakelele ba goga moto la te ba koti totanga siko bato basala siko ndima kam première génération ya première génération première génération winga bato tanga na basalati comprendre basalati na bakibisa pipa ba yembati voilà donc après kibisa pipa mais azala ki me ayemba kité après kibisa pipa bato tout ba yemba après kibisa pipa ba génération mo trempé génération mo normal parce que génération ina makam génération nga o terrain na nga yo makambu na nga le roi de la forêt a innovera toujours so ya kibwisa pipa oyo ka mota pa na formidable za kimia papa nazana opposé o mamu na ngai yo mo bandi yo mo bandi ngai mama o yango yo nga na yena makamwana te na bai na nga dina ga uta wapi kasi yangwana te donc comme na ibi makamwana na faculté na ko expliquer bango emele waba yango te na nga bongo te na baki na tiki biloko mais yo moko pesi nga petit olobi boye génération oyo sala makambo première génération wenge c'est-à-dire attaque chavala to monara ba JDT Mulopwe ba Bindombe Jani c'est le kana Jani ba Serge Mabiala ba Didier Lacoste ba Charles tout ba sala makambo ba Nogolias ba donc génération ya ki buissan pipa c'est donc ba suki ona ki buissa pipa donc suki ona génération oyo ya après ki buissan pipa d'abord ba ko yemba pena ba kelele ba ba yemba na monga poka ba yemba mais génération makasi sukaki na kibwisa pipa donc ba o tout ba yana bango wana génération mon tremplin Bolivier génération mon tremplin zotan royo formidable yoki ba foko na saliti ba miel de so double revolver yoka sikoto yoka ba sele yoka ba Patrick Satellite yoka ba Bobby Ronaldinho ba cappuccino yoka ba café home yoka siko ba biso yoka ba mise musu bazaza wana bazaza tout ça ka moi tactique mo boye sungangai pour yo comme sa génération na bino est-ce que na génération na bino nani oyo akoyemba plus que héritier nana oyemba plus que moto afandi liboso na ayebi non musique makasi parce na tango ina musique na yebi nduli na yebo komanduli moto afandi liboso na liboso ezalaki olobaka trop na lobby trop na yembi na formidable ce que boyo ka formidable yoka ba couleur ba cœur na sali na formidable yoka ba solo vocal na sali na formidable charge mambu yulu ba kilo makamano ministre d'ambiance oeba kilo na ministre d'ambiance mutalo bano doyen de la faculté mélancolique ya dégâts nzamba sopelanga mélancolique apesa na inspiration Jaguar Dominique na kata Sidinai Emile Waba motema mère né la monde na kata Brezuka Charlie nana oyemba plus que Olivier génération lelo garçon afandi boso nao yo moko lobaki nanga nazala passion ke bolingo ekoyela ngai au moment portin lelo love komi kosuka en queue de poisson oyoka ti tu savais pour les bindou vraiment c'est toi mon ange bazo
betanga na miso no atamawa te pati bilele ilongo if de rebote d'argent mama bakoselinga makambo beti matumona kaka poya boya ngai Baby Sugar bébé formidable Charlie Baby Sugar na kata Canada ya Jonas Mbesi obi enongolo baboye ebi echa ba déplique kanda echa ba c'est pas moderne tu dois être déplique pomba nuance na pc mbota parce que nos génération na Fabregas a CP pas c'est parce que la bige maman biza ya solo maestro Fabro na pc ba mbote ba bige ma ministre da mais yemota on tokuta na ba moté ba na ke kanda ma mota tokuta na ba ya na na mota tokuta na ba na maya na ba Fabregas déplique dans nos années dimanche na misa fifi so tezaki na ye tama yokinza ministre d'ambiance doyen de la faculté ba déplique bandima na bango pour on mo ya grave ti bato ça pas formidable kasi to bonde sko to sartine sko ba chok ne ba le biatini mabe ya o mesko ba roni eta ba roni sko ministre roya ponga na toma ngana mu chanter à octave archiver ngana mu octave ngana kendaka malikolo so nini obino bo sali l'album formidable obino bo inango oyo ba ene na bino ba ene na no par rapport à travail au basaki le bosso na bino o bon ba sala quitter mais un peu au dévoiler biso couleur ba voix couleur ba cœur na biso to sali na formidable zo ba le bon ba yembaki zo biso beti formidable daka na écoute so saka écoute une fois mal monde mi yango ezate ko te pesa ngona no chance te formidable ma pesa chance te formidable il faut ça l'écoute ndimi mbala moko net na le roi de la forêt nini oyo moni le roi de la forêt a matisi na travail na ye douceur na texte na mélancolique oyo ka ba don de dieti oyo ka ba machine à voter te nanango pi oja mona nonga na miso yi kasi ko simba te ba choix eleki lokola avion na se na ngai mapata pe nango ozali lokola berger libumwendi makase na journée oyo elei lobeko senga lisusu lia ye sentimendi makase na tango yo boza bon terme soki bokabwani lobiko ne kosenga kaka sunganga asiste nga letetai ao vandi lokola moto na tempelo azolanda evangela bolingo souvent on linga côté ba yembi atie bolingo na ba kofa basuki bineti buki neti non dede olingi forme nini e soki pera ya love soki pe buki coiffenga na forme nyonso kolinga leteta soki pe kovo obalolanga ndeti kaka lorsema nalinga yo na lova yo na kraka yo leteta monanaka pena jadi lokola moto yake mosala suka sanza kozwa salaire nanga kozwa docteur jadi leteta obi docteur jadi leteta ba yembi toi obi ala nzembo belé ce que nana yembi ce kolika le roi de la forêt azati texte mélancolique le roi de la forêt donc de Dieu raté oyo ka machine à voter te ils a dégâts golf kizola ba mama Claudine dégâts matériels ba pichu mbongo ezawana libala. Mais lelo oyoyo tango zo tala album oyoyo valeur nini opesango en tout cas dans la valeur mona ki buisa pipa na ebisio kala mingi to yo ka wa disque d'or ezozwama na ebisa yo mwani ya ozo l'internet to mona tenenge vitesse a jezo kendi na opesa par exemple nzima moment on a mis dans nzima café room esclave a bolingo qui est le nombre de vies non te chana pene ke na sango qui n'est la vie ba nombre de vies non parce que kuna sko ba grand ba to ba yembi kuna ba grande ba to yembi père na biso le roi de la forêt café room aigle volant hydraulique ministre d'ambiance aye suko eta ke doyen de la faculté trois personnes quand opesi makamuna chawana yo kanzima est-ce que yo mozela non mambu yolo ba est-ce que yo iba kilo mambu loba nazo yebisa parce que lo ba na chana kaka ba grand ba yimbi do ba o ba yimbi de ba grand te te kuna sur l'internet sur tous les trois grands ba kaboli bisote parce que koto que ministre mutazawana oui wengi ya orchestre 12 moto ne pas etozonge pas ministre d'ambiance o message na 12 wana na yebiso ministre d'ambiance mutete 12 botimbela yango 12 ekufati ekufa ba code monsieur comment 12 botimbela d'abord comprendre maman 12 ekufa to comment ba code monsieur na wengi ya solo ni ne mo wenye mais on fond la biso 12 botimbela 12 comment wenzi to changer code yango mona ki ba cour suprême ça
eza banzembo eza ebele wana bamakaba bati banzembo batebi bati banzembo yo moni formidable eza costro eza mbinga trop mais stratégie ni sali que ba minzembo bato musu ebimi misuna ebimi te tes toi c'est ma deux volumes premier volume ebimaki déjà le 29 ebimi les a combien de titres eza 14 titres 14 titres ouais 12 titres le roi de la forêt mon a 14 on les a combien et moko le roi de la forêt na 14 wana kozana ba 8 titres ba 8 titres ba 8 titres oh ya ba chanteur ebimi eza ba banani bon quelques chanteurs ba bimi si pedi bimi za wana net dia ba café rom on dit mo bisto yembi nzema le roi nzema café rom voilà ils en a 4 déjà il y a 14 titres wana alors deuxième CD deuxième volume et je suis le 13 dans le toit les 6 donc les 13 awa le 13 kako les 13 kako deuxième volume ça teke bo ben na biso te to ben na biso ba ta ko ben na kate le roi de la forêt banga eloko te to bimisa mbala moko mo te ba ko mo banga ba réseau comme parce que obimisa ba ko yoka yoti album ba ministre d'ambiance ba yembi o le roi de la forêt pesi corps et âme na kata album mona banga obi evi total ba musicien congolais tout ba banga muta ko bimisa awa zate po so ko bimisi ba ko yoka yote oyemba rumba nini yo oyemba yebisanga oyemba rumba ni sebe nini yo robeta oyo ko kana formidable oyo ko kana mwinde pela oyo ko kana taxi jaune yebisanga nini obimisa générique nini formidable mais ba générique PC bimi trop c'est trop bimaki yanane ou ba ambulance ba boki na ba kunza mo te to solo makambo eza ya niveau likoko mo ko makama yoto to mo bebisa mamango ti to solo mamba wenge to mo ko makambo yoto mais quand même ba on peut ba ndimi bino ah tozaki na Charlie Pakalingomba o pa ndina alors générique mi baleka ko bete ya bino na ya bango ce que to a cours des grands mais muto za na se muto yem ta envers makambo ele abi ya bango ko za le premier ya bino eza les donc voilà donc ko beta ba se positionner bino na bango biso ko to positionner bango ti donc bango faut parce que place ni ba ko se positionner biso décider de se positionner déjà formidable et bêta partout monde entier ce que formidable tout conquérant na bino za nani parce que obo zalaka tout ça clair conquérir za BCBG mais BCBG te balala te mais ba linga na bonde obimisa te ba tout ne biso ke ba tout balala to na conquérante yo mo le roi de la forêt atana pousser musa sala makamusu matala conquérante adversaire de taille azati na musique na musa Congo adversaire de taille azati c'est vrai que bobeta pe stade de martyr o ezolo yango si communique to na système intercommunal ya répétition shit non c'est stade de martyr est-ce que stade de martyr mais beaucoup de doute te montoyo a bête stade de martyr on y on a bête en plusieurs phases zonga nango lisusu tant makambo ezaki ndenge mususu makambo ezakaka musique changer on makambo no comprendre ratizani na ko expliquer le moko omoni ata okoza na batu be ba yebisa makambo archevêque boy mais sur ça na mutu moko ba ata de ba yebiso archevêque to kraka fort o tire en déplacement des personnes ba ye ba on débaza yo mais ce que batunde biso etondi te ce que so etondi te nde ça bien dit ça beaucoup sont appelés pesoteli royaume de César pour na batebeleti ils apprennent à battre qui prévenir que surtout na bible interne oui au moins que 7 personnes ka ba bikaka ba nyamo ba bike belé ko leka batu vous comprenez ce n'est pas la quantité qui compte c'est la qualité c'est ça que nous on a fait la qualité oyebi ke na le roi de la forêt to lo bien majorité plurielle. Comment quand il y a des côté là ce que le roi de la forêt ceux qui population répondre était et ça déjà chèque pour le roi de la forêt. Monde plein et ça. Il y en a des qui tolo ba mingi. Parce que y a dans le mitan monde plein ça. Wana e ko yinde za ngombi. Parce que y a dans le mitan non ceux qui le roi de la forêt a réussi na kotonza ngote pas na les chèque. Tolo ba te que non o abeti musique à danger. Pour le roi de la forêt tout total après musique tout le monde a plein. Mais ba rep tout seulement ba plainte. Toujours qu'il y a des ko sensibiliser pour fanatique wana. Au moins le TV comme une système maternité. Matibé ba ta razu TVT. D'information comme na moi ba difficulté moi pour les cas. Oui. On comprend y a moi que descendre de commencer à sur place. Tout ça on a ba fanatique. Sote ba rep le biso le roi de la forêt benga fanatique à matia lobby au zazalango. Mais na souka la ngoton le roi de la forêt à 4 photo 4 rep stade des martyrs fanatique atika na ngombe 2020 on a événement mongobi tant to le bamba ba yokati 2020 ba ta Congo ti ba to route tous les 4 quoi monde ba to ba roya ozo meka moto te lisusu le roi de la forêt boloba makambo ebele ti pour maman stade des martyrs monsieur ba ti boyoka ka ba libam ebele boloba ki loba risque na formule boloba souté pour faut boloba pe ka formule et simbi danger boloba te pour nani yana biso ki makambo ezokende makambo ekende martyr na za diga. Est-ce que ne boyembi na formidable wana est-ce que image ya ba musicien musu bolongo liango image oyo baleka image net ya na to longola muta na caché na yembi selon yi
donc deya yembi selon ye image ya mutuna balonga net image ya nani pourtant okei mbala moko sikoyo ozati ce que balonga image no ndeni mais tant okei mbala moko tant on a été na maison mère ozati c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous donc to calculer aussi les rois de la forêt c'est un grand stratège au calculer na robimisa dinaka ndengeni kingandi xy na robimisa ndeni diabo qui formidable tout le monde d'accord téléphone nga satire air tout bato bazo benga na quatre coins ya monde venanga blaze zebele mo bobo na kata Panama ibma ramna sola venanga blaze mavuzi makila ba patron na kata Luanda ibma ramna loba hein baby sugar bébé formidable na kata Canada ibma ramna sola ba betima tout mona ba chimene ba zimunina na kata Paris donc na biso ke bato baza content na niveau moko est-ce que le ordinaire loba ke ba mise maison mère nyonso ba yebani bon koloba ke ba yebani et ça moi sino bi ke ba tout le monde ba yebani na minute et ça moi passe parce que c'est là que ba monsieur ba hôtel dans l'INEA et c'est une photo ya formidable ce que ya moyeti mais na minute na biso pour le moment est sur monsieur to maison mais ba yebani parce que le roi de la faune rata formidable atteint ba kombo ya bato avant formidable ba monsieur to ba yebana rete tu sais que moi qui était tindé moi ba ancien na biso qui donner na moi ba kombo to yebana ki mais na minute na rata wenge tout le monde a yebani parce que formidable ba to yon partout ba yo akingani mtayembi ale roi de la forêt atteint kombo mais na bimi kala mingi te o bandeni ke ba nyos ba yebani ba formidable écoute ça côté au côté internet tu ba vidéo te au monde challenge ça la matière ba vidéo quand de lobby c'est bimi kala mingi te neni nyokolo ba ke tout le monde déjà ba yebani tout le monde yebani parce que même sur vidéo na été ba kombo ya ba tutu ki mais ba clip neni bimi te ba yeba ba figure muso ba clip siko ba clip ba hôtel biso ko na mitu clip ya générique tabo hôtel on lunga nani ate on la dina ka déjà yebana on a été ni ko ya wana funda ba rep biso ba fula ka biso déjà la ba rep o mana ka fula ka te quand ye comme on a dinara mais c'est na bina ye wengi azo yimba danger côté wana bina le roi de la forêt pena ya on est-ce que wengi ba zela ka biso na album te ba misa wengi to yebana déjà bien avant siko ba tona ba yemba kana ba rep bazo interpréter parce que le romi to c'est ce que ba œuvre o ya biso tu ne ba inspiration na biso bato ba comprendre do ba chola bino pe boyoka ne ba chola bino ka bino makasi na wana wa interpréter ba ndolo ba na biso bon tama no sa ba émission na lunga bono yo katelo yemba on pas chide jango nini no yemini dana wengango ka ko loba ke bele siko yango le ba lo ba suti ko mi ba félicitations na mutu musoma mantenga na fanatique ya orchestre boy mais félicitations na ningi bobeti album costaud mais félicitations na ningo yembi vocal na message nga vocal na ba vocal ba message ngana ba vocal ba na mikete est-ce que nengo 8 ans séance no studio na ko yemba na yo le roi de la forêt déjà parce que loko par rapport ya chant na yo oui aibisi nga sala musala bien musala ozo sala oyo so sala ngo bien te oza na shit mais so sala ngo bien et mi ma likolo donc pesa corps am na kata boulot longo la distraction na studio zo temps déjà que oyemba ça wana ouais joli lusaki vana banjamba joli lusaki vana to emona ba studio yango na bolingo soko moni mbandala ndembango elelele amubikishi di kofio lololo amubikishi di double lololo mama dilanti mango lololo mama dilanti mango lololo. Merci beaucoup, vraiment merci tous ceux qui sont chité, merci. Pourquoi pas naloba merci na apo maneno. Oui. Nakanisa kiyozalaki pepele ya pambana meka kotombola kilo miseko sakape quelquefois golf kizola. Nakanisa kiyozalaki pepele ya pambana meka kotombola kilo miseko sakape quelquefois golf kizola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à Apo Maneno, le miraculé antivirus, ombre noir. Nakata Lion, on a pêché au mbote, Apo Maneno, ombre noir, antivirus, mon ansuka Yesu. Nakata Lion, on entend mon Apo Maneno, en tout cas, to mesala na Apo Maneno, mais tant où tout le monde a Apo Maneno, tant to mataka na 3e niveau directement, on a tout comme on a. On est au Lobarak, tous les peuples léonins sont fiers d'avoir leur Dieu. La personne, c'est Juppé Bati qui est Dieu de Lion. Cet homme, il est bon, le miraculé, il n'a pas ces mots, tes places à Zali. Et pourquoi pas, dans Texas, Texas est tombé. Et en tout cas, toutes les communautés congolaises, tout ça, Kassié Nani,
mon ami personnel, mon ami d'enfance Verles Mbala, le miraculé. Dans le Texas, dans la côte Angleterre, balobi, cet homme il est puissant plus que la puissance elle-même. Ah, dit bah tout ça te bango banani dit. Londres tout ça te bango banani. Cet homme il est puissant, il est riche, cet homme, sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Sa fortune est comparable à la banque de Suisse. La personne, c'est Gauthier Bellé, le roi d'Angleterre. Je confirme et je reconfirme encore. Cet homme, il est puissant. Gauthier Bellé, le roi d'Angleterre. Fachara Mabetan na Oboara Gauthier Bellé. Cet homme, il est aimé plus que la reine Elisabeth d'Angleterre. Cet homme, il est aimé plus que Cléopâtre. Cet homme, il est aimé plus que... Le prince Charles a dit. Gauthier Bellé, puissance. Papa Dinara. Yes. Tokene pomper biso chat. Na boki da Gauthier Bellé na l'aise. Et bah yo quoi finir moi formidable ni. Combien de vocales na katunje muzo deux vocales hein? Ah na formidable na deux vocales. Pourquoi deux? Parce que de la faculté. Mais mo teke ya muke. Te ya muke te so sale le bruno mo na ko envia rati. Ko sala ko envia batu ti. Mutu musa ko mona pe ola na ndako étage msunda kwa 4 niveaux. Do yo anenga ya shaki nenga lobi mo vocal muke sala mata. Nga kaka oye ko kipona ya mwana. Mais sala ne mata. Ke batu msuna première venu ba 3 vocales bimi ya bangwa. Nga na mako. Mais moko na sko koko tinde plus na nzemo ni esclave ya bolingo. Nzembo makasi. Nzembo na maison me boire ba cœur d'esprit kuna na yo sala. Nzembo nanu ya makasi. Ba grand nanu batu ba yembi kuna. Vocal souci ya makasi na capacité makambo ebele ni nel la victoire ya la bourgeoisie femme nero. Ce que tu beta mna makusulu ya mituka. Tumuna obunda na mama mituka. Si mituka so wana nenga nule. To get non. Pour yo ya oui maison mère oui naka. Si on habite déjà. Na message était à l'époque au monde amena donna au monde ngal ba mo vérité moi même soupi na makulu pena santé pena diata kulu pena donc émission diata kulu mais yo anaka ce qu'on a habité ka wana ya nengeni comme soupe za bo demela ba kawa puis vena mo boye ou bien carapère ou demela ou bien ne demela ba carapère tinga so na demela ba car ya vie au monde amere libandati na ko bana pina sipe amere na ko mpe otambwa nango on comprend non vous avez amené au motambo na mais yanga mo Mercedes na nga ngone telemia to na kata ringi choma bakare kome ekale na kata ringi mo bakare belite na kata lupangwa siko bakare to na tambo na muti voilà em souvia tiki car via na miki la tiki car na démarra ngote em ça démarra na ton na chauffer ba monter on c'est tout nga tambo na oyanga donc makamba car faut zaka bien na bat en fait na vie sur na batu souffrir mingiti net tout autour na ba bâtiment tout monde la haute tension autrement dit mer double na kata London au luka na kimandeni les vieux missi ça le planificateur il faut na taper ma bien merci beaucoup malbonnage le planificateur parce que ça on a maboki malbonnage OK la ndengeni tout na suka na ozana papa dit beaucoup les grands conciles ozana place au la ndengeni donc ozala toujours bien banene la victoria bazar nazana ba candidat tous ces vos sont pas nazana ba Jaguar Dominique na ba Sydney na Australie et tout faut qu'il ne western nazana Charlie baby sugar bébé formidable et tout faut qu'il ne western est-ce que ibsang non kelandeni na ozala nga merci beaucoup bienvenue bianco ya mbinga ya gaire na le matang baza na ozala toujours solide parce que na ceinture ya makasi voilà Dinara numéro de contact ba on a besoin na yo ba contacter yo comment c'est ça quoi on a besoin vraiment bato wana pour ça ba WhatsApp bakomanga na WhatsApp basala ba vidéo ya vocal na ngai ya ba vocal na nga ya banzembo esali bango bien tout ça bango place tout ça bango na ba page 089 323 0213 089 323 0213 donc tout bon pour ça pour contacter le ministre d'ambiance de Dinara doyen de la faculté ya côté ya Chin ya côté ya Makambo donc ba contacter na côté wana voilà na lingi binu ya trop beaucoup de la plateforme et tout à téléchargement beau télécharger formidable boyoka boreyoka na bike boyoka mais boreyoka bareyoka le susunduli et ça là bango bien trop quoi parce que est-ce que na ba musicien ba nengo yembi ba yoki ça fait la musicien déjà o ayemba pas bengu a festival ben oui bana mai basé belé hein bana mai basé bili ou ba pina ba orchestre misusu ba komeni nga pe vraiment ya to yoki ya ça va misubi bana ba poto ba tikana ba poto ba komeni nga ça va na ba si à maison mère nani ozara na bonne relation par JDT Molopo ancien maison mère
bazar en haut sur la bazar même si je me suis pas autant ba comme na bango ils ont problème bon autant tu pas autant ba comme na un problème ti mais na sur na la non oui tu es libre tu es libre tu es tellement basé belé au moins que bazar mais belé tout sur la bien na sola à part JDT na sola bien à déplique na sola bien à venir à cabosser tant que belé écoute pina tinja ki ba message ba bonne guérison à répondre à tant pas biki pe cette vidéo dinara na biki on a venir à cabosser boulem te sola bien na ba tu me soupe te sola na bien. Merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin on a évité dernier message ni au public qui n'a yo dernier message au balingara yo ba retenir message na yo mais ba petit ba yemba mais ba yemba te ba petit ba yemba mais ba yemba te donc ba kande formidable quoi pas sokola matoy parce que ministre d'ambiance ici la yemba qui doyen de la faculté beau télécharger formidable les albums na bino ya bien tout ça on a monté mamoko le roi de la forêt a mis pesa qui corps et amnara album oyo beau télécharger en bori yo kayango déjà c'est 13 déjà deuxième volume ezoya bozoa ba clip pe mbala mo pezo ya bandima mso salamaki ezoya merci na boss nanga le roi de la forêt pour une opportunité vraiment na sengi merci papa enfin que rêve comme réalité na kata wenge na yembi na wenge mais na yembi ce qu'on album nini na yembi na album nini en plus na yembi nini. Merci boss na opportunité. Le numéro no la formidable l'équipe album nyonso l'équipe nyonso na zo bisoti na biso kay ngata na lobité mais zosko album tu banda sko ko yo comprendre. Après qui buissa donc comprendre que na son pour les rois de la faune album ça dit recherche ya son aki na mecha fa betaka likolo. Abana ba son dikambu ya son faux son na comprendre que boss ina raison. Na comprendre ce que son na comprendre que son non album moi na comprendre ce que son est formidable donc les à fin donc voilà a mi pesa encore am ba bona ni na batutu ba kotala biso bona ni mama si dejima pata exaucer gladi ba bona ni na bino ya Jonas Mbese na so bo pesi ba ombo de des à punition non ils a punition te tout pesa batuna sumbo te est-ce que bana miso bana mo na tangi bango mais ils a pi mabete bana boss te bana boss problème voilà ils a pi mabete baba ser na biso faut te pesa mo mbote to comme na fin de l'année ba bino nyonso ba bino nyonso mais entreprise eza ya bango ti tant batala biso mo na biso ba bi ke wana ba exaucer na ba gladi ba mission nyonso maison mais ba jusqu'au ni ba ba mission nyonso bon te ba bi bon te ba monter problème tout nika ba za peka ba andeo ya hotel pe muziki ba pe na ba finalement batang ba sala ba tanga pe banchiki obi ke gladi ba est-ce que ba musicien papa na bango nyonso o ya lelo wa mtamakamba na pesi ba moto wa mbote na pesi ba joyeux anniversaire c'est en Dorothée Mafuta anniversaire il est déjà le 5 mai ba joyeux anniversaire no yaya maman Monique dona Monica Coca-Cola na kata bela maman Monique na biso moko to pesi ba mbote belisi kozali na pesi ba mbote bele pa ya Mariette ba dégâts Schengen ko banga raté yoza toujours base petit nanga yo a base na kata Bordeaux wana ba dégâts Schengen na pesi mbote na beti mato mona la haute tension la mi-d'avance de Nicole Bosombe na kata Paris balobi de Mbingazor moi c'est à Pembe Nicole Bosombe na peso bambote bele na pese pa Nadine Barouti balobi la Lion Nadine dynastie Barouti la Lion na kata Paris wana na peso bambote bele kandi tous ces vos sont pas venanga bienvenue bianco Blaise Zebele mobobo venanga na kata Paris batutu bolingi dinara na lingi binoto papa Diboko les grands concile Blaise Mavouzi makilaba patron Jaguar Dominique na kata Sydney en Australie bambote belé Roy Kish Emele wa monter ma mère né la monde kundulu na kata Brizuka balobi merci bena ba soutien na yo Laurence Manzangi na peso bambote belé pesa bébé na peso joyeux anniversaire Laurence Manzangi merci beaucoup merci que l'op na tombo ki batu na yo na moi pour boki moi si na yo te merci beaucoup vous êtes célibataire dinara célibataire vous êtes moi ti non yo longo ba yo na yo ba moi si ti ko na moi c'est trop dire mais naza célibataire pesa imbote bon tu n'as pas célibataire oui bika ok ba publier la mère il peut pas en pambater mère il faut protéger la mère est-ce que va publier photo de ça ba bi pesa itanga ka mo na yo pesi mbode na pesi bana nga tu bana monde nga za perdre plaisir enfant bana tout ba orphelin tout bana nyonso na pesi bango mboti bana combien perdre plaisir enfant bana tout ya monde ba bana nga moi bana msu ba perdre ba parents bana nyonso ba nga na za le roi Jésus Christ masi ya le qui laisser les enfants merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin promettez pesi bana tout mboti ba papa pe tout mboti mama pe tout mboti donc to pesi ba bona ne kana ba tout comme on a âge na yo boyo comme dans ba 20 yango soni oyo lo ba Bible bien to c'est la Bible bien multipliez-vous merci beaucoup multipliez-vous donc tout ça peut multiplication donc
Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Dari Diwantesa, DSLR, derrière caméra, ceux qui te continuent à banda kunabino. C'est grâce à moi la mobile, il y en a Dari Diwantesa. Neito Lobaka, que non, so linga marche avec, mais linga pe Dari Diwantesa. So yo lingi Dari Diwantesa. Est-ce que yo linga marche avec? Tant que yo cancela marche avec. Cancela pe Dari Diwantesa. Merci beaucoup. Je dis merci encore à Maman Monique et mon gani. Maman Monique et mon gani. Le Caire à Nord. Depuis Londres, elle a pêché au Mbote. Maman Monique et mon gani. Le Caire à Nord. En tout cas, que la vie, besoin de maman et mettez maman là, maman Monique, habité. En tout cas, Ndoyi à maman Maria. Ils ont maman Monique et mon gani. Le Caire à Nord. Mon ma papa Guilain Matondo. On a pêché au Mbote. Place besoin depuis Londres. Car on a Londres, on a moni les sous-sous. En tout cas, Gauthier Bélé, toujours présent. Permet la marche avec. Il y a eu un wana Gauthier Bélé, pourquoi pas toquer maman directement na Katia. Il y a Paris wana na moni maman chérie Odette Mounanga Ntsukula maman na Christima quoi le chinois na pêché au Mbote na Katia François wana Odette Mounanga Ntsukula maman na Christima quoi na Katia Cape Town ma tante chérie Jilimbedi maman na Glody Pinga Jilimbedi na pêché au Mbote place aux na Katia Cape Town en Afrique du Sud. En tout cas, merci beaucoup Nangola. En tout cas, mon ami personnel, Babinzinga, n'a pas pu me place aux alliés. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Tout balinga, na Paris, en tout cas. Mais bon, mais ça l'a toujours né dans le bagarre que non, aigle, azali, aigle, sans rien garder, chanson mon petit toko, et Zokumisa Nzambe. Mais comprenez que l'artiste me souvent fait un peu na poto baïmbara bien. Le col là-bas, Junior Pongo, aigle de Paris. En tout cas, c'est une zone qui toko, sans rien garder. So kotika nakati ya chaîne naye chaîne YouTube en tout cas Oromona sans aigle adorateur de Jésus officiel en tout cas Oromona titre wana sans rien garder beaucoup seulement et vous allez bien. Quant à moi je dis bye na ebité to kabonelo mo échange na pesaki yo confiance propriétaire motema mena mama wa shero bwakisinga boye inosa mowe yo tindie na buluo opesinga mokongo shero tenga na contre-mire pardon chéri tianga nanu aleze opole bindu mosambali Shekina bindu fils à papa tu savais Paul bindu vraiment c'est toi mon ange mazo petanga na misono atama wate Pati bilele ilongo if de rebote d'argent mama bako selinga makambo beti matumona kaka poya boya ngai check badega Schengen. Merci.